mari de nuit soka mono comme une intention que no bengana ye akoboa kelo malade incurable tantôt sida ya molimo bato bele bazana ba sida wana eza ba mari de nuit oui mwana moko na kangie ndoki a tubela kindoki mwana bingana koma ka mari de nuit ya mama nanga oh là là mwana zo bimana omwe mama bambwa basalaka mwana bimana mama sur le plan spirituel mwana soka zandoki akokoma mari ya baniko lala pe mama ça me la ka au nom de Jésus pasteur moko boye azo consacrer ba pasteur na abibiso bonde la kaka na tuni e boko tango ke ne baptême ozo ba to boxi bango na mai pona nini ozinisi bango na mai pona nini les choses de Dieu il y a toujours des pratiques pète tala soko e bible te ngana za docteur de la parole de Dieu c'est ça licencié en théologie magam na lo bana maîtriser ngo bien soko yebité oza pasteur oza soko évangéliste benga biso bongo sainte scène et ça na lipa na vin na kokate na vitalote vin langu isaka ya makas vin ko tala misala basigne bato nyonso ba se masturbaka mari de nuit de mutazo manipuler bango na biloko wana pona nini yo mobali obela malade d'éjaculation précoce c'est ça yo mobali okoma na faiblesse sexuelle lobita mobala mwasa ngo kitoko mbizi akimio akimio po okoma lembele balandi émission na biso tolobela nyonso mbote na bino nyonso bato bolandaka biso mokili mobimba topesi bino mbote baye rendez-vous ya jeudi na 19h juste topesi bino mbote baye balingaka kososola mozindo ya bipai bazali kokende pe bipai bazali kouta topesi bino mbote baye balingaka koyeba mabombani oyo ebombani na kati ya bomoi na biso topesi bino mbote baye bapartageaka ba émission ya boye pe bazali ko continuer ko partager yango topesi bino bambote wana nazali kotala mwana mboka FT bipa yozali na pesio mbote nazali kotala pe papa na biso moko oyo penza azali molandi depuis émission e banda na premier épisode ti lelo papa oyo azanga kate na kombo ya Freddy Mwamba wa Mwamba bipa yozali topesi yo mbote na kobosa na te Bernice Kunku na pesio pe mbote moko pe ya balandi émission oyo na pesi lisusu Matanda TV mbote na pesi Nadia Jebe la femme selon Jésus-Christ na pesio mbote bipa yozali en tout cas bienvenue na émission na biso tolobela nyonso tozali ko continuer toujours na prophète ya ba étoile Yemoko le docteur Patrick tozali ko continuer na ye na mystère ya apparition ya ba étoile na yangonde lelo toza kolobela tozali ko continuer pour to clôturer mari de nuit na femme de nuit to ko taper lisusu na mystère ya po wanangai na yebite elongo na mosala nzambe nde to ko sosola penza mai mabombani na pesi Fabrice Mande mbote na sima ya kamera fungola kamera kota mosala nzambe ya lelo to ko umela te kasi to kota na muzindo pote bana na nzambe baza toujours édifier mosala nzambe mbote. Bonjour maman Judith Nzambe apambola yo pona introduction kitoko oyo sali. Merci. Bato bazo apprécier bato batalanga bato balinganga bazo apprécier raconte ngana yo bazo vraiment ezo kende malamu Nzambe apambola pe moto azana sima ya caméra kuna febe donc Nzambe apambola po ba image ya kitoko yeni po. Ya mo linga ba benga ke fabolo. Te ngana benga febe lo Facebook. Kitoko makasi. Apambola petite sœur nangai Bénédicte na bien que ben malala. Ya beto pesi mbote pa yo sali azalo ko réalisateur na biso lelo. Merci beaucoup. Donc Nzambe apambola ye apambola pe ba onyoso balanda biso apambola mama net alanda biso makasi apambola mama Maeva Flamme na Belgique mama Moseka papa JP à Londres, il y a le 25 décembre pour la maman orphelin
Yazawana papa JP na Londres nzambe apambola ye avant na ban émission na nina sambela nanu. Merci papa. Éternel le bon Dieu le tout puissant, le créateur des cieux et de la terre. La Bible dit les cieux des cieux appartiennent à Dieu et tu as donné la terre au fils des hommes. Je prie pour cette émission Père de gloire Seigneur. Je veux que tu circoncises les oreilles de ceux-là qui nous écoutent. Au nom puissant de Jésus, je chasse au loin tout esprit de distraction. Au nom puissant de Jésus, je veux que tu circoncises les oreilles de tes enfants afin qu'ils nous écoutent religieusement. Oh Dieu, ceux qui sont malades, cloués sur les lits des hôpitaux, Seigneur, que tu les guérisses parce que il est écrit par te maîtrisure, nous sommes guéris. Je veux que les sangs puissent purifier ceux-là qui nous suivent au nom puissant de Jésus. Bénis la présentatrice de cette émission ainsi que les réalisateurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Papa Tokotimbala moko na mama Likambo, tu allez continuer toujours na mystère, il y a femme de nuit na mari de nuit. OK maman na bane ko loba ba tu ba signe. Merci. Soko moni ba signe oyo na kati ya nzoto na yo. Na ndaku na yo. C'est que mari de nuit ou femme de nuit aza na kati ya bongo na yo, na kati ya ndaku na zo opérer. OK. Maman na ngina rappeler yo. Ba bruit musuto yo na kati ya ndaku. OK. Ovani bolali kakakaka. Pour comprendre te ma quel est le zanini c'est tout na katikati ya butu na katikati ya butu ye wana c'est à côté déjà pour na ebisa ki yo eza na déforme ya ba mari de nuit na ba femme de nuit o bazali concret ba mona na ko simba bango na bo bazali abstrait o bazali concret ba mona na ka ba komi kubima oko sukula ba bimi ozayo mona kata ndako bimeli yo na noso na mosi moko boye azo ebisa wana ekomi na ndenge ya au-delà. Mari de nuit concret, oyo et concrétisation, matérialisation, oyo simbiye, abimi bavai na nzoto. Ya ko sa musala musute. Ce que yé zanga pour abuser na yo sexuellement. Langina révélo likamoko. O ebi malade andeke. Na ebi yango. Malade andeke za malade nini? Eza malade andeke te, est-ce que ndeka ko pesa mutu malade? Eza la ka tourment ba mari de nuit na ba femme de nuit. Nazo sala délivrance ya mutu moka malade andeke. Abiki alobi na papa tambino bolba malade ndeke bat bazinga bosala musala punda bayake bele bakanginga bazo coucher na ngana makasi elala ndesko na za agité bakanga koto bo babenda nga boye malade ndeke est-ce que ndeka ko pesa malade jamais wana ezali révélation mususu na osona mwasi moko boye azo bisanga bi papa sala délivrance bengana mari de nuit na kati ya nzoto na nga likamuni na salaka nazaka na mobali na nga na ndako mobali nanga abimaka na 5h akende musala ngana kende musala na 9h likamni esala maka so mobali nanga bimusala na 5h akei nakanga porte te akokota vampire masono ebiso esama na Londres. Je me souviens penanda kumoko na futela okozalaka olali boyoki ka porte tout obeleli nani wana mutute nani wana ye mutute je me souviens que na porte beti pa na bimi wo na salon mutu azate oh na tuni ngamoko na milo belinga bi ça n'est trop na ki ko futela soki boza be esprit botika la ki awana balia ya bino ya mapangu e o ezanda ko ba Kongo ngana zana ngamu Kongo te en tout cas bolimbisa donc ele ka ki ebele ne na zolo baboye baleki na ngaba zoye balikamboyo o ka penda porte c'est tout si tout so na zanga moko ubi o ka nani akoti na ndako o mona mutute sikoyo akanga porte te ye demona vampire akokota abize na nzoto mwana mwasi wana ti alembisi mwana mwasi bi papa chaque jour ezo sala manende wana alors akoma ko sa ndenge nini loko mbali na bimaka 5h yepe akobanda musala 9h yepe abimisu 5h nzela mona mobali akomi na musana bango na 5h wana vanika libanda azonimba ti musala ko banda 9h wana nde aza sauvé mari de nuit ko abiser na nzoto na yete mais soki kaka bosan mobala bimi abia lala ka ba olala te oh là là ndene ko sali ba prière ya délivrance alors bato bongo bakuta na ba problème ya ba maladie incurable mari de nuit soka mono komo une tension que no benga na ye akoboa kelo maladie incurable tantôt sida ya molimo bato bele bazana ba sida wana eza ba mari de nuit oui mwana moko na kange ndoki a tubela kindoki
Moi na binga na koma ka mari de nuit ya mama nanga. Oh là là. Moi na zo bimana moi mama bambo basalaka. Moi na bimana mama sur le plan spirituel. Moi na soka zan ndoka ko koma mari ba niko lala pe mama na yi. Oui. Obi kamne salama. Moi na lobi boy papa ndenge nazali boy ngai na kendeki ti na Angola. Maman na biso za tellement kitoko. Ngam na koma mari de nuit na ye. Oh là là. Na boa quelle maladie ya sida. Na zoki sida na Kishasa awa. Na ke na tubiye po ebima boy tanga akufa. Akufi po aza kitoko, kitoko ne asala ka kindumba, nde akufi na maladie ya sida. Ba ba profitaka. Babo mape mutu. Bako bomo pe pona kitoko na yo. Bako bomo pona mayele na yo. Il faut associer kitoko na yo na Jésus-Christ. Il faut associer mayele na yo na Jésus-Christ. Mais papa eza passe au mona basa kitoko mingi bakanga mana nzambe. Basa kitoko bakanga mana nzambe na Bible bazali. Ba Marie Magdala wana. Bakanga mana ba Suzanne. Waza ki intendant ministre de finance ya Hérode. C'est ça. Bakanga mana Jésus. Ozomona. Alors kitoko eza mabele. Oko boya Yesu te po ye mutapeso kitoko wana. Yes. D'ailleurs salela kitoko na yo pona Yesu Masia. Oui. Gagner milimo pona Yesu Masia. Mais ko tia on a kindumba te. C'est ça. Alors ba signe oyo. Ba mari de nuit ba femme de nuit ba sala nzoto moto. Ba memaka sécheresse. Merci. Ba memaka blocage. Soko zo mona sécheresse na makamba mbongo. Papa mo zo yebisanga bi papa. Naza na sécheresse mo na zo kokati. Nde nazali na obala te. Oui. Nde na obala te age poussani na obota pété. Donc na koma ko se masturber. Ah, omoni tala misala ba signe. Bato nyonso ba se masturbaka. Mari de nuit nde mutazo manipuler bango na biloko wana. Pona nini? Yo mobali obela malade d'éjaculation précoce. C'est ça. Yo mobali okoma na faiblesse sexuelle. L'hôpital mobile à moi ça moi qui toko mbizi akimio akimio po okoma lembele po déjà soko zomi benda yo moko moye okoka kosala suna mwasi ezate pona bana basi pe ba masturbateur so ba masturbatrice ya solo ya makasi ya minene bana basi so yake kosukula kuna ako umela bana basi bela umela alors mulimu wana evandi mingi na douche tala na toilette douche ta toilette soki za na ndako na yo moko yeba ke non ozana salle ya visitation milimu mabe ya wana il faut purifier ka o sanctifier ka ben na yo douche na yo avant ko takuna sambela bengana milimu parce que demo Jacqueline wana avant nakana wapi na toilette soki na tunio bisika bikauka tant to bengana milima bebo ke na bisika bikauka bakendeke wapi na ba toilette bakendeke na ba toilette po yo yebi bakendeke na fulu na ba poubelle bakendeke na toilette bakendeke na Egypte awa na Afrika sikoyo na toilette na yo bazali wana tant yo ke ko sukula olongoli bilamba bazo mono bazana capacité ya ko boa ke lo infection na peau bazali pona ko détruire po yo zo mari de jour ezamba na bangote bazana capacité ko boa ke lo mauvaise haleine c'est ça ato brosser ndenge nini o sukuli monoko na o tie citron o tie bain de bouche même noko ebimisa solo papa bongo siko mwasi oyo akoma na niveau ya alamuki a sentir que amoni ba sperme mama wana ba to benga ngo pollution nocturne oh là 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 pollution nocturne au monde que non o la na buto zolo ta fille moko boye ola lo zolo ta garçon moko boye na sisa no makambo ya toilette nanu merci na douche kuna otikala bolumbu oui soina okubwaka wana bazana capacité ko zwa soina yo est-ce que biko no so ke na hôpital à partir soina ba kozwa identité mbe ba na soina yo même test ADN na so ipe ko salama na douche kuna yo bimisa makila te soko zo brosser makila bimaka te makila yo te mona mo so bimisa makila te boye na lolemo ekitaka salité na nyonso to kuna bazana capacité ko zwa yo nde okomona bakokotisa biloko ya mabe na kati ya nzoto na yo nde okomona keno bakokomisa na ngai Judith nazo yebisa yo nzambe aza nzambe ba cérémonie atuni Moïse ozane loko nini Moïse abina za lingenda beta ekomi nyoka simba ezongi lingenda zamba ba Aaron
na ba preuve 12 princes ya Israël bazaki na banzete boke nango na tat d'assignation babwaki yango ba kotala na tongo banzete nyonso ne boti fololo ba reconnaître que no ba fleur na ba mbume bote za ba mbuma ya amandier ozomona donc ba remarquer que na nzete ya Aaron plutôt mais ya bana nyonso Israël monsieur botaki te hein voilà donc Nzambe ko sambaka au nom de Jésus ka osuki wana te entre Élisée oyo mboka ezaki na cheresse po maye maye koma ki bololo Élisée aseki sani ya sika ya mungwa boya na mungwa ake na source ya boaki kuna c'est très profond mama na ngai makambo Nzambe soki bato ba comprendre ba mona ka boye na ebité Bible lobi na Jacques. Y a-t-il quelqu'un qui est malade parmi vous? Oui. Qu'il appelle les anciens de l'église que nous sommes. C'est ça. Que les anciens prient pour lui au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et enfin, que les anciens prennent de l'huile. Bazoba pakulaye. Oh, tebiso samilaka au nom de Jésus. Pasteur Mokoboé, azo consacré ma pasteur na abibiso bon de la kaka. Na tout nie bongo tango ke ne baptême. Ozo bato boksi bango na mai pona nini. Les choses de Dieu, il y a toujours des pratiques pète tala. Ce qu'on est Bible, c'est un docteur de la parole de Dieu. C'est ça. Licencié en théologie. Magam na lo bana maîtriser en bien. Ce qu'on est habité aux pasteurs, aux évangélistes. Benga biso. Bongo sainte scène. Et ça na lipa, na vin, na kokate, na vitalote vin languisaka. Yamakas. Vinko. Surtout biso ba yo tenga des net l'église moko boye na kiona bazu lipa batena maki na vitalo o teto bangi ve po vezelo comme asum yo Yesu Christ yo mo azo mela ve alors bi vino na komela ngol sute ti ta na kozonga na mboka tata est-ce que nous na lola tolia o ebite bon tozai kuna te tozala makamba femme de nuit na mari de nuit. Alors, basigne wana. Oko remarquer ta mususu mama belle no ezo vimba. Ote nazo comprendre te. Bazana capacité à kotia ozemi. Oh là là. Zem na bango manifester libumute na mabele ko vimba. Omo ba film sur mabele vimbi c'est moko. Après kiti aboti na monde des ténèbres. Yo zo ebate oboti mais oboti. Oko comprendre que non mais na kopote makila mo ebiminga boye. Ba makila muso ebima bino bana basi wana. Et c'est un normal. Tu es au boti. Baboti si yo. Alors, moi, on a la délivrance. Abina ngabi papa. Nalinga ko kende. Oebi ndenge nini. Nangana kende. Mobali wana ya mari de nuit. Njoka na botsanga bana. Na yebakate. Mabele vimba makile bimaka. Sikoya ko ebisanga bi. Bana non na monde ténèbres kuno bazana posa. Ba ya comment okeno kotala bango. Ngana ndimi. Mbiye mari de nous bloqué bimaka to kuta na ye alobina ko yako zo na ba 0h to ke nota la bana nzoka net na ko yako boma yo na 0h je viendrai te tuer donc tant ba yako zo moi so ande mulimu tango ekinde nde ba yako benga nga pasteur awe yindi ko bondela nde moi so yako zonga azotubla ba yako zonga na ko tala bana ngai nzoka nde liwa pona ye. Alors baza na capacité base bele ba botate benga mosali na Nzambe na bondela pona yo pasteur moko azopesa témoignage azaki magicien alors biso tozo ba mbiso ba frère to kota libuma bana basi na sexe po ba mela ka ba sperme ya mibali po ba botate eza misala ba mari de nuit ba femme de nuit bango bako pesa moi si pe solo na nzoto oui sexe solo ata osukuli ndenge nini sexe solo Sola mapeka, ato te citron, ato sandini, sola mapeka. Misala ba mari de nuit. Mari de nuit sera chassé, il faut la remplacer na mari de jour. Ba mari de nuit ba zape na capacité mususu. Yako tinde la yo mobali ya ndoki. Mobali ya moyibi yo za envoûté. Ba lobi bon loko za raboye, o luka mobali ya moi. Ça va batinde liyo siko ya mabe. Bako tinde la pe ba pasteur. Basi ya mabe ya ndingo wana ba mari de nuit. Nde batinda ka ba sirène. To solo la makampe ba sirène. Nde na koti sikoyo. Comment maintenant bataka ka batu autrement on a bengi les combats de peau. Bitumba ya poso. Omoni poso yo.
Oh ya pembe. Nengo za pembe. Ba mari de nuit, ba sirène ba se manifestaka na ba beauté, na ba éclat ba za la pembe. Soki obota mi pembe. To pakol mo mafute lingi yo okomi pembe. Mala moko okomi manana bango. Oluki bitumba na bango le combat de peau. Yo kana ebisayo. Bana basi mingi ba bota ba pembe ba métis. Bazarano na orgueil. Babi ke no tene to zaboui. Na zakitoko. Nga na zakitoko. Ouais. Wana za orgueil. Naturellement. Na zakitoko ba mibali ba koya ata o ya kei mususu ko ya. Ne ko remarquer basi ebele ya pembe ya kitoko ba métis. Abota na ministre oyo, ministre bala ete. Aboti na PDG asomeli mutuka. Aboti na ADG. Aboti na oyo comptable oyo. Aboti tata. Atikali mukolo bala setanga okoma mukolo. Akomi sera quartier ba bebi sakabana mike. Ye wana babali ete azue semote ya vie. Azue déshonneur. 6e femme, 7e femme, femme de plaisir, moi c'est un métis. Bako memaye na voyage na Dubaï, na Chine, na Brésil. Femme a sorti, femme a sorti, mais ya libala te. Oya mwindo ya mabende ya libala. Oya mukuse elongi mabe. De mwasi ya libala, mwasi ya nda. De mwasi ya nyoko mana mobali oyo. Mais moi c'est fanda na liboso a jeep na 18h à 20h, moi c'est métis. Iye bako meme na bar, na restaurant, na boîte, na bistrot. Mais akoye bate esika mobali ya fandaka. Basinya boyso kozomona yango. Eza bitumba ya métis, ya betiola. Yes. Bako peso orgueil. Obo kisaka mibali. Oui. Bako pesa yo combat du temps. Olo bakake no, il est encore temps. Nazana nu. Beauté ça. Nzoto esala, beauté sala. Nabuka mukua. Soko zo buka mikuwa nyoso tu. Et comme maman mukua ezesute comme c'est ça. Merci papa nazomona bazolo avec biso lelo penza olobi pas comme possible. Toza kaka awa lelo to telemeli na likambo nzoto ya pembe papa. Les combats de peau. Oui. On n'est pas ban basini na zoloba. Et pas ban mibali. Mobali au moins mobali malinga musalati. Ki goy goy. Fenea. Akolala nanda. Gigolo. Azobenda litama. Abi moya bwena obimate na obenda bote. Onga papa chéri. Papa binadam. Lié penda ta concert ba pese mbongo combien obimate. Te na lobi frère Jibé Pianate. Te aussi lobi na yo déjà. Na bi papa chéri. Ba papa chéri o ba bibenda ka bote ba mo na bi Jibé Pianate. Abi comme ça papa chéri a commis gigolo. Moi, si je suis là, je suis là, surtout. Il y a Lukakate. Il y a ça, je suis en pleine émission. Bonsoir, maman Natalia. En pleine émission avec maman Judith, je te rappelle. Maman Judith. Donc, problème, il y a combat de peau. C'est ça. Bakobundi sa mwana mobali oyo bakope sa fainéantisme. C'est ça. Ako kende ko luka musala te. Ya ko vivre kaka na ndeko na biso. Azana poto héritage ya papa na biso. Yes. Héritage ya noko na biso. Ba forme alinga ka salite te. Salite. So tali makolobo o kanisa mwana mwasi. Alata ka kilote. Azawana na téléphone ya cher ya Lix. Batine ba inte ba crédit. Yes, papa. Yo nde bana basi ba kabila yo le ya kabila bana basi ba kabila. Tango ko koma na 50 55 lita melembi. Merci. Bilembo ebimi oyo ebimi. Mama baridi maktame kiti. Ne omona ba kimi. Olukanga musala te. Osombaka te. Otongaka te. O épargnaka te. Frère Dieu mi se embiangote. Abisoko zui Mosusu obombi. Il y a kandambu bomba ndambu très important. Yo kotuna ngai bi redia miss neni. Navana na lola na bi redia miss. Oh ba te okove taper kapela redia miss c'est ça. Exacte lokola sero batuna ko yebitsa la mwana azol ba hote. Complexe pola. Yebitsa la mwana te. Lelo to suka wa. Na bi redia miss na bi Fabregas. Na bi na bina filé. Faire fali. Oh baza bande ko na biso ba congolais. Balanga nzembo mboka na biso. Ba frère. Oui, papa. Alors le combat de peau au bateau, pas problème. Nazol n'en a continué maintenant comme coussé. Merci papa. Kolobela toujours le combat d'apparition de l'étoile. Yes. N'engni ba combat ta ba premier né
OK. Na bakade to kolobela ngona monsieur Zoya. Oza mwana liboso bitumba. Papa to suki wana kokota na sala kana passe na lukaka na passe. Papa kokota na muzindo te. Na kokota na muzindo te po na pesi va verset Bible namte. Pour na conclure, au cause appelle troisième fils. Troisième fille, quatrième, cinquième. Mais on m'a mis ça liboso. Au comment les conduire à famille bataille la caillou. Au comment premier né. Au cause bitumba ya ba premier né. Voilà. Merci papa. Alors ce comment on va signer wana. Ba complication. Parce que tant que tu as trouvé combat le premier né, tu as maman malade. Yes. Si vous êtes malade, vous avez un problème. Vous avez un poste de kanda na poto. Vous avez un poste de vie na ebonga. Ozana poso kende liboso. Ozoluka musala ozwakate mubala lingi yote. Azobo ya yo. Ba difficulté benga mosala na nzambi. Tala. Ba demo ba bundisa ba pesa appel mude. Ba pesa kilo. Ozoluka benga musala. Ote ba koma lokola. Moi je ne suis pas un aventurier. Je suis serviteur de Dieu, appelé par Dieu, oué par les hommes de Dieu, oué par Dieu, consacré. Et je sers mon Dieu. Andéa qui pasteur boy n'enzamba benga. To kepe ko tanga classe to ba éthique déontologie pour to sala musala au bien. To tele maka liboso ba papa, liboso ba tomayele. Il faut le ba bien. O lata kitoko o memia ba o bazolanda yo. Merci beaucoup pour la nenyo ya makbiso émission lelo na CPL makasi. Papa otali caméra oyebisi bato balandina no émission ya lelo liloba moko na 1 minute ka pamba. Oyebisi bango nini pona ko kata émission na biso. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ vient bientôt. Il est le patron de l'univers, le maître de tout. Il est exceptionnel. J'aime ce Jésus-Christ. Je l'adore. Il est mon maître. Il est mon patron. Il est différent de tous les dieux. Différent de Mahomet, de Simon Kimbaou. Il est différent de Sikatenda. Il est différent de tous les dieux. Son nom est merveilleux. Il est celui qui donne. Il est celui qui bénit. Il est celui qui guérit de toutes sortes de maladies. La Bible dit c'est par ses meurtrissures. Nous sommes guéris. Tu veux être guéri, tu veux être béni. Ne contacte pas les féticheurs, ni les marabouts, mais cherche Jésus-Christ. La Bible dit, l'on se réjouit devant sa présence comme l'on se réjouit au jour de la moisson. Jésus-Christ est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni son fils mendier son père. Si tu cherches Jésus-Christ de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, il va se révéler. Il a dit, approchez-vous de moi et moi je m'approcherai auprès de vous. Il est capable de te recevoir. Il est un Dieu bon, amoureux. Il t'aime malgré tes péchés, malgré tes fautes. Il est mort à la croix pour toi, pour te sauver. Sa mort salvatrice, c'est pour te guérir, pour te bénir financièrement. Il est celui qui bénit. Il est celui qui donne. Je l'aime, je l'adore. Il est incomparable. Merci avec beaucoup. Son amour incomparable. Amen, amen. Tobeti maboko na banda kuna biso na ba TV, na ba téléphone, na ba ordinateur. Tobeti maboko, c'est Jésus, c'est Dieu, je l'aime et je l'adore. Mosali na nzambe moi batumi bale misato basungaka yo, opesa mabanga pona zongsa caméra, pona kata émission na ngai. Bat basunganga basebeli. Mi bale misato kaka. Yo sunganga na pesi mbote. Papa eti pa. Maman j'ai dit. Oh, bon, sunganga te. Ni kambute papa, nazi yango. Petite sœur nanga Bénédicte asunganga. Lelo ata réalisatrice na biso. Na PCP mbote. Nzambe pa molae. Maman Mireille Pombo, maman nanga Irit na Allemagne. Yes. Maman Irit, mes respects. Nouvelle mariée. Merci. Talaka yo. Ba félicitations. Nzambe pa mola makasi. Nzambe azanayo mama Maeva oyanga moko. Yes. Nzambe pa mola mama Odia na Canada, mama nanga Angela Meza, baza ebele. Merci. Mama Emily na France, mama Miguel Paradis. Malheureusement, na monaka ba commentaire ya ba maman nyonso boaka ka bango. Te bango basala ka musala ya ko partager. Oh là là. Bango bazali bandimi ya ministère nanga ya les surnaturels en ligne. Église nanga en ligne. To sambela kana bango soki na tin ba bloko bango ba kozo ba ni ko partager. Yes. Merci beaucoup. Merci papa. Merci beaucoup. Na bosani nani? Bazebeli Mama Rosie, Nzambe Pamolayo, PBC original na France, na Bazebeli Nzambe.
muso n'aboka ba mabanga te ba misusu ba se réserve c'est ça mais maman aimé na Canada quand même na peso moté merci beaucoup ya ka petit awa vraiment merci beaucoup Tokomina Souka. Il y a les lieux qui très profond et pesinga nzoto malili so bomona ki tant passer à côté na muzindo na banda kolenga parce que za maloba mususu oyo okoloba nanga te ke émission na biso ndenge mosala nzambe asali prédication oyo to abimisi ba révélation oyo et bandeliti suka o se retrouve ta na point mon côté donc cela veut dire que ngana se retrouve ta na point moko yo pe kuno se retrouve ta na point moko merci beaucoup tant émission a bozo comme la bino na banda Papa Freddy Ntambwe wa Ntambwe. Ouais, na pesi pe mbote Papa Freddy Ntambwe. Merci beaucoup. Chance à comme la biso place à Zalarate. Merci beaucoup. Sera ko signifier biso place à Zalaka et Zala bien makasi. Tam so na Congo, tam so za te éviter. Merci beaucoup to aimer to partager et ko zala malamu mingi. Ce qui est Soumasi à Nazareth à Zongité. Merci beaucoup na Fabrice Mande na sima ya caméra mo sana Zambe to telemi. Au revoir Zambe à Pambola biso. Bye bye. Merci.